Oui, bande ko balande système lisu likula lisu mususu toza bel et bien awana commune à Mongafula. Soro l'équipe matade qui bala vers en vrac et pas y pinzele katani. Après la pluie vient le beau temps. Bisu la Congo après la pluie vient jour de l'Arabie Bembe. Na banzele zo kweya banda ko zo kweya banzele zo katana. Toya to la Sabino na tongo alelo après mbula nini oyo kisasa balamuki nango nzele katani. Mais on a réaction à peuple congolais. Et là, on dit que nzele katana. Nzele katani peut prendre nini. Beaucoup de réaction to yaki à la Sabino lisu totala. Si c'est vrai, nzela ko katani to zo kana ba radio. Biso moto kitsawa boko mona kido nzela économie balé. Koto musu tseke koto kisasa, koto musu tseke koto ya Congo central. Donc ce Congo central yé, vous so na ngam. So pas uzi kisasa ko en vague. Maintenant ça fait réaction à la population. Botala makambozo kana mboka na biso Congo. Nazo kamwa. Et ça problème, il y a des Kabylie, ça va gérer des Kisasa. Tout un problème naturel il y a des Kisasa. Tout dans la boucle bignos. Mbote ndeko. Mbote bien. Bonne santé. Santé kitoko. Comment on? Lui njate hiondo. Ah deux ans. Tozana sans fille. Na sans fille. Autres hommes a. Les routes oye memaka. Banda Congo central ça c'est un des Katani. Les Katani tout le monde est mabe vraiment et Katani. Le monde est salé Katani. Bon, tout le monde a eloko salemi vraiment. Ngama kambo na. Oui, mbote ndeko. Mbote. Ah deux ans. Ah tozana ngomba ya amfrak. Ngomba ni ne salami onde. Eza mbula mutesali dega oyo na butu ya lelo. Alors toyebite ba chinois musala ni malongo baza ko sala na mboka na biso oyo. Ba chinois bande ko sala ni sika. Ba chinois bano bongisa nde terrasse, bazo bongisa terrasse mais terrasse na bango tala na ndenge basali yango. Terrasse ya mabe ya muke, tala grandeur ya terrasse. Est-ce que ba belge basala ka ba terrasse na biso boye, ba terrasse na biso zaka boye te. Ba terrasse na biso zaka minene. Ba chinois lelo baye ko kondisa ba terrasse ba komisa mo mike. Compagnie nini? Compagnie ko na oni. Bon, en tout cas compagnie nebi. Eza kombote. Bango ne bazali responsable ya cause. Ba chinois nde bango nde baza ba responsable ya nzela, bango nde basala nzela. Bazo pesa ka ba chinois pourquoi pas na mboka basala misala. Bazo zoka ba chinois. Tozala ba ingénieur ya makasi na mboka na biso. Ba ingénieur bazali, mais ba ingénieur na batika bango pona nini? Ba otaka motema na ba chinois. Ba chinois baza ba étranger, ba mboka ba na mboka te. Mbote ndeko. Bonne santé. Oui, kimezali. Awa tozana matadi kibala na sans fil. Oui. En tout cas inondation salamia ya makasi. Et là on a lobaka moko. Safrikas ezali. L'air ba chinois ba simba ki place ote, ba mbule betaka mbula na mbula. Et ça la marambote. L'air ka ba chinois ba ko bouger place oyo, mbula oyo beti kutu ya makasi vraiment kutu ya grave pété. Mais et ça est déjà escendi oyo. Siko deuxième mbula so ke beti awa batu ba kufi ebele. Ba ça comment là c'est? Ba bibembe nyose za na se biso to utiti wana to moni bibembe. Et ça lina passe bande ko to zaki na bango na butu to fa na bango to melina bango na tongo to ka ba kufi. Et pesi pena passe en tout cas ba chinois ba ya wate. To boy ba chinois ba ya lisusu wate. Komo nga pimbwa. Tozana basi na mutema na makambo ezo sama na kati ya mboka. Ba chinois ba osala biso musala mabe na kati ya mboka o. Est-ce que bango ne ba osala musala? Oui. Bata ba étranger. Yoka. Oyo eza dégâts chinois. Bona nini na bengi yango dégâts chinois. Ba chinois basali musala mabe bazoti la place mulai bazosala kaka dimaso ya pamba. Dimaso ya pamba pe ba maso yango ba okufa banzala bazolala bapongi awa. Na musala nini? Na nzela ya mbongo oyo ezoko eta mbongo oyo bakoki osala ta 80 maçons. Bakoki osala 10 maçons. Ba otimula partie ya mulai. Bakangi ka place ya muke batiki. Baki okanga mai kuna. Ale mai baluki ye kote liboye eye pandi koto. Eza dégâts chinois. Déviation ya mai oyo bango basala yango kozo toro. Sala ki yango na ebuki awa. Pe musala bazosala eza ta kitoko te. Bata kombo compagnie ko na compagnie. Compagnie ezanga kombo. Bani kombo te compagnie ba chinois. Babisi déjà na libulu awa na campement. Musala malonga ba osala ezate ba babisi kaka bango. Namoni ba pesa bango mbongo malunga te yango wana. Awa to sawa. Ata za matadi kibala. Nini komeli bino ama?
nini ekolisi érosion ebukani bato bakufi makasi bamama na bana moye kuta koloba eza te bibembe eza biso kuna na se moye te bana mosusu kutu bayebana te bazozela bafamille na bango baya babimisa bango bamisusu baza na kati ya mabele bazobimisa bango ya kobimisa leta te lezo likambo oyo biso tolelaka na nzela oyo basala biso likambo rapidement rapide c'est bokiti kota vuvo mukula bomona nde totandi bibembe nde totandi bibembe tozokita moto mama boni santé toyeba nini ekomeli bino papa toza na susi makasi nde tomona bandeko na biso bakufi mbula na mbula problème ezalaka te oyo eza badepense bazosalisa bato bapare pele bazoperdre bato leta talela biso likambo oyo. Ok, merci bandeko, nous sommes sur terrain awa bel et bien yango sans fil c'est la commune à Mongafula. Tu veux que vous avez une impression ya bana mboka ba yimboka nzela yango ekatani to ekatanité bien bozomo na ba image on to kita kuna na cette monde ba dégâts oyo nzela yango esali batu ba kufite batu ba kufite biso ça c'est ma satu tomate buka mona buka kukila to kita si c'est vrai ba corps ya batu pe ezali mote maman mbote papa oui ah toza ah toza la sans fil papa sans fil ni ne comme na sans fil donc comme donc érosion moyen te do bande ko na biso bakufi pona nini bakufi pona ba érosion ezo na nzela oyo ekatani pona nini nzela oyo ekatani oyo pona mbula nde noki en principe chinois asalaki nzela malamu te basalaki banini mikie papa oui mode papa bonjour vous avez pas notable à quartier naza pasteur il y a quartier na Mongafula a problème nanga eza boye il y a un temps tosali constat na bachinois bazosala musala oyo basala musala oyo sans ba comprendre situation ndenge yango ezali quartier oyo musangu oyo ezali kolo boye mai eutaka kuna nde ezoya po ekita matali kibala ekene na lukunga mais bango bafongoli terrasse ya liboso na ngambo bati koto terrasse ya makasi ezate na niveau ya régie des zones na likolo tomonaki mai ezokota boye esali bloc na terrasse ezokene na quartier wana kuna ngamoko na ebisaki bango polele place wana na binenge mai ezokota boye ekeno baluka na nsima ndako wana po ebima ekosala dégâts na balabala bamonaki nga lokola mutu na zili boma na reproché bango plus de 2-3 fois déjà baosala awa batimoli ngambo oyo tiko mabele ndenge lembi ezosu na force te parce que comme ya sikane batimoli tango baye ko banda kotimona koto mbula ye quoi c'est déjà miro ezalaki wana première fois et quoi ici deuxième fois alors lobby eye et traverser moi terrasser ma muke eye côté balembi siki mabele ekei donc erreur eza la société ba chinois parce qu'on les a dit que ba fongola so place mai place zo côté la kuna et continuer chemin nango bango batiki yango za la boucher et kotaka na quartier tango c'est le contour ndé ko buka siko koto kombo ya compagnie yango les noms ya compagnie on a bango ba chinois mais j'ai pas maîtrisé les noms je les ai parlé l'autre fois na bataki le colo personnel si o mukuse wana na ebisi yo mengo ça musalo okoboma biso bato ya conséquence ya bato bakufi nzela kataliza entreprise chinoise. Moi je demanderais ceci tous un génie militaire na biso et ça la libulu wana oya to place benga libulu depuis des années et beaucoup na raté bazong sa misala na peuple congolais na ba génie militaire bango ba ko sala misala oyo na ba entreprise congolaise ba sala kitoko. Remarquez vous-même ba égyptien ba sala nzela oyo ya Bel Air tala ndenge ba sala nzela wana na niveau terrassé est-ce que terrassé oyo cause à la 50 cm ozo mai ya beleze uta na quartier Ngomba 50 cm même pas 1 mètre qu'à niveau. Qu'est-ce que vous appelez ça? Oui, ah, deux ans. Ah, tout ça, mayo. Donc, il y a des gens qui ont des gens événement tout ça là-bas, d'accord. Est-ce qu'il y a 1h à 2h du matin. 1h à 2h.
Et là, on est vraiment juste. On est oui, parce que Rwanda est allé tout d'abord écouter la presse. Dans la presse, il est commis, écouter la presse. Et déborder, battre sur ça là. Tant que déborder, et les bisous, et y est awa. Et y est au bout, tout ça awa. Tout ça a coûté déjà, Koufi. Maman, le pan, on a vu ça Koufi, n'a pas la nemi balé. Moko, moi, la nemi, soit ça, fait quelques temps, ça, a tiki moi, si n'a pas. Comment on est malade. Oh, monsieur Tobé Gagaye, bienvenue. Berger, bienvenue. Il y a berger, l'église, moi, que ça a pembé là soir. D'accord, Eza. D'accord, Eza, qu'on a laissé, classé, on a eu que l'État a bandit comme Atalango, après peu 17 corps. 17 corps. Nous avons 5 ans, on a parlé de ça. Konzamboka. On a des bazar au Jérémboka. Bazar, on a dit Bavanti. Dans un mot, on a Konzamboka, on a dit Bavanti. Tous les bagarres, SCP, mon souci. Ce que tous les bateaux, tu as battu, tu as battu, tu as fait un boulot sous les eaux continuer. Bana, tu as yakiawa, Tissikoyo. Tout le monde est à mon côté. Député, beaucoup merci. Député, beaucoup merci. Chef de quartier, ministre, Tito Vandia, Tinzele, Boukani, Routi de Matane. C'est comme ça que tu as victime de Kende. Donc, on nous a chargé à l'État. Dans la bango, c'est un message clair. Message clair, Ezali Bobo Salissa, Bisso dans Kamboyo et Kombeli Bisso. Bisso, le peuple congolais, tu as Libanda, tu as répété, tu as balaté. Moutounio, c'est un mawa. Ezali kaka o l'État na biso. Pour ça, tu as l'État à Koyara Rak. Mais Moutounio, c'est un mawa. Moni Bisso, à la biso de la télévision. Quand on a président de chauffeur, dans la place à Ochabanaté, combien de morts combien de coups ah, ou à pas d'abissou à 3 morts. Oh, ma voisin, ma voisin, ni ballon sous ma koufikoula. Donc, Bissou sous ma zone là, et ça les bébés sont assez. La commande de quoi malando. Malando, wapi. Ou koufi a wana mo na bana mi balé. Ni ne bomi mama. Yoko maya mbola mote bomi bango papa. Sango una wuto ko yoka ngo kala teta na bela kana yako to nzete. Nazo yaka kama kasi poko tala. Ni ne saliki bakufa. Ah papa to sal ndenge ni. Na yebi ndenge bakufa la kite. Eso ke mayi mote bimi me make yeso ka bima ke banda papa. Moyo na yoka na yebe zate mwana na ngai. Mbote ndeko? Mbote papa journaliste. Oui, désolé, ba nini komeli bino awa na quartier sans fil. Et là que komeli biso ya mabe, oui ça travail ya ba chinois ba osala. Puisque musala oyo, ils ont suivi na niveau gouvernement congolais. Ba bandi nzela campagne, et eu plus de 6 mois. Réponse ba pesa biso ndetinga na za chauffeur na salaka sans fil, il peine. To vivre ba réalité au nyonso. Ba lobby ke bango baza ba journalier, ba futa bango mbongo, c'est le temps. Il faut ba zo musala oyo temps pour mbongo na bango e bakomata mbule betaki dimanche ebuki carnivore na niveau ya C le lundi tant biso to bimi to bando sala travail na nzela ya musala ba chinois ba yeko zo ba zelo ezaki likolo ba bandi ko kunda lisusu na mopanzi place o bando sala terrasse biso to bande sa bango ke non omoni musala o bo sala e ko pesa pasi soki mbule beti su na butu dans na lobaki on kaka lobby lelo na butumbu le beti ebuki nzela puisque bazui bakangi mai na niveau likolo kokanga bakangi mai kuna na école ya Mapindus ndomoni mai ezangi esika okende ndomoni ezongi ekosala ba dégâts koto nane ba kombo ya compagnie za nini compagnie oyo ezana na kombo te tomona kaka bilonga ba chinois lelo bomoni chinois moko amkusa ye lobi bomoni chinois moko donc na bilamba na bango baza na kombo te ba travailleurs bazaka ba jeune le roi biso baza même pas 20 bazaka à 10. Merci. Mote papa. Mana monyo azolela et là on est les kiamama. Papa mbula mbula. Mbula buki e buki. Eya. Mbula buki mama langa kufi. Leki nanga mobile na leki nanga mwasi bakene. Leki nanga propre. Leki nanga propre ya. C'est la 4e de la famille. Yaya, Aza 3e. Maman Botimi combien? Maman Botimi 7. Mi balé bango na baketo tikali 5. Papa kufa, lupango yango batika la biso lupango pe yango ebukani. Ndeto boto na place ko vanda te. Mama Denise mama zala motema bo mama, tala libota oyo tikali na pasi mama. Mama. Est-ce que ba corps que de la morgue?
Bako balobeza boye na campem. Maman Denise, zala mama, tala biso toza place ofanda te. Toi na place ofanda te na baleki na rato tikali maman sala quelque chose. Zozo le yakana. Maman ko yate to ko saki comme ça na biso ya. Maman ko yate na ko laksa ndaku. Pote maman. Pote papa. Ah, exactement. Toza. Sina baloba te. Ah, kufeza malu pa na biso. Mal pour ça kufina ba mi ba. Moi jeune garçon, moi jeune fillette. Et ça c'est ba na ki ba bien ko ke matina na campem. Tasunga. Tala. Il faut mona soki nzambe tende biso bango kutaka na bana na bibembe tolinga to kufa nzambe kamta sungi biso. Oui bandeko tozokende tosala caisse bomona badega nini o libulu o se causer a na sans fil et bimina ka boye mbala moko libulu salami tant que le bara gouverner c'est prévoir besoin de campagne sur avancer besoin mon peuple qu'on a kufa on a bino on a compétence il y a pas diriger qui ça on diriger Congo dans les populations congolaises donc que nous ça bino ba dégâts nini oyo libulu oyo causer Nabana kutu musique qui moyen des dégâts makasi musala bashina basala mai nyonso mbula ba chinois oyo bazosala biso nzela awa batekasi bazosala eza mike makasi mai awa yake bele na zelo siko nde bazosala misala te batimoni basisa ino misala te batika ibongo mbula ndenge bandaki desert mai edebode na oyo ezotala na bukola na oyo ya presse nyonso ekiteli biso awa tala ndenge esali ebuki banzete ekoteli biso na bandako na bana donc moyen te toyebi te soso kosala ni leta atela biso na likambo azwela biso solution po toyeba te tokokende siko na minute wapi banda mbula esilaki banda desert tozaka boye libanda na bana na babila mai na nzoto na bana tozoba te toke wapi bato bakufi donc toyebi te tozosani en tout cas l'état tel absolument likambo asunga biso. Oui, na bandeko balandi enquête de kosala awa libulu oyo esalami na sans fil. Tokopesa ngo kombo ya nani, ya gouverneur, ya vice-gouverneur, ya premier ministre, ya ministre et ya chef de l'État. Il faut le clango kombo. Libulu esalami, gouverner c'est prévoir. Tant que tozo loba ke na kisasa wa makambo so salama comme ici l'État azalaka te batwanzi bakabiso te. Boka réaction à la population, ozo la malé non, bon comprendre que ça c'est un sérieux problème. Mbote ndeko nanga. Mbote papa. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Ah, tout ça va. Toza na Matadimayo village. Entrée à général qui Saint-Pierre au côté City na kati. Ah papa. Mbula oyo bomi bate belé baby si banzela nyonso banda ko bukani bon. To ebite so to bimande ne pas biso toza bloqué ba voiture na biso za na kati kuna bato bakufi belé donc voilà ezali sous dans capacité na biso te sengi gouvernement vraiment a assisté biso a pesa appui pour na tous les sali que libulu e kata. Bon, en fait, les Chinois ont fait likolo kuna, bangonde baby sinzela de partir de là. Alors mayo et kindara na makadam, eux les kanakuna na bakaniva kuna nde
débordé et l'ongwe siko yo pour bango c'est ba bebisa ki ale koti boye ko boma bato koto. Combien de personnes va faire à peu près? Bon on a eu qui a 13. Bon je ne sais pas ce qui nombre ça plus. Yo ça raconter. Tenga na vandi na Mateki Dibala et puis biso passe tolali na tongo et tolali na butu na tongo ba yeko biso ki nzela ya Prince Bukani bato bakufi et ça na ni mawansele o ko tsaka biloko e utaka ba Congo lufu. Ce n'est pas moyen te ceux qui babungisi nzela ote bato bakufa en attendant balandela bato bakufi wana balandela na bato basali perdre mapango kotoyo basunga bango na moi quelque chose l'état sala musala na ye ya koloba ça va bande ko balandi route nationale numéro 1 de Katane route nationale numéro 1 donc de Mwanda à Kisasa tant que ça va avancer parce que jusque là n'a moni aucun ministre national. Oui, ça m'a cambié beaucoup, mais c'était. Et ça m'a cambié Bakabili, c'est l'ami Balé Hôtel de Ville. Ah oui, ça m'a cambié l'État congolais, président de la République, la première ministre. Et ça m'a cambié Bakabili, c'est Wanate. Pour ma cambié, les gars, on a un mot now. Oui, mbote papa. Oui, ni les cas juste. Oh, ah, tu as na Matadimayo village, mais problème c'est que dans zana biso oh, eza une route nationale de Goloba. Parce que route est qui tiko kelomima. Mukimwenza kimwenzo biminzili brasserie tiko kwea na njili mais nzela oyo ebonga marate oyo ekoze ba dégâts nyonso eza nini ba chinois bazosala musala likolo bike bayebi ko canaliser nzela te ndozo mona ke batiaki mabe ale ba mai nyonso wana débordé nyonso ne ko kwea koto donc kolela na kolela sangwa mako ba wa ko conséquence nani oyo asali ke nzela oyo ekata conséquence banzela oyo ekata le numéro 1 eza no ba chinois pour bayebaki ko canaliser mai na bango te basala musala malembe alors que toi na saison de pluie et c'est la rapidité nyonso wana ndezo cause que ekata na kuna po mai ko déborder koto yo ba victime ndeko kufa toi na 32 morts ah wana kata matadi mai auto répertorié na ko yeba compagnie ba chinois ko mona ngonini bon compagnie ba chinois na ko ba pena ke na yebi yango pena te mais baza wana ezaka ba chinois congolais ezalaka te ezaka ba chinois bango moko. Ok, merci donc ba chinois bango moko c'est ça tozo kende to mona ba corps yango kuna ndeza somo mbote papa ngai na fandi ya matadi mo banda kala nando mona mbule bete koma tina niveau te to uti kuna na prince besi bato to kiyo ba msuba bi bamona ki sirani akati saki nde sirani nta sali nzela boy biso koto na kata carrière bi bembe tandami wana ya koloba kutu te nzela la minute bata bi matana prince kota ki simple nzela ezate tala to komi to bana bola ba ki senso mais la bana ko sota matadi mo so lekela bitu to mona eloko boyete ba o biso solution denga ye kuna likolo akita pe koto aya pe koto na biso solution na matadi mo eza la charge na été qui ça donc regérant de mo on a regérant mama tika na ya fanda kala zozo to kena kuna to kena tout
Chez localité carrière, nous en avons 12 morts dans la localité carrière. 12 morts au Bamonani. Mais tu évites sur la dans la Sébastien, nous en avons 12 morts dans la localité carrière. 6, 8 basal bao bimisa bango 4 batika ki asuka bango to misa bango pour que gouvernement était na makambo pour to moni ki awa mo muto ko makambo yo azali papa matibe ko to misa za ko to l'État na gouvernement asuna ba biloko ke bien sûr bourgmestre komi amoni ke comme kuna pose la solution nango to se peli ke kende e ke na mor ke ibali boye ma akufi na mwana na yemo ko na bana bandeko mibale yekuna oyo bana bandeko baek bandeko balandi ya toko mwa pesa bongo descente système alus le qualité au sala la ville de la Sabino batu bakufi to bakufiti bozomo na bakor et ko sala passe mingi bana musu baza âge nanga mispe baza na bana nanga donc et ko sala passe mingi ozwa l'un des victimes mobali ya mama Elodie mbote papa et ko expliquer biso comment les gars bon mbule bandaki na butu bon nabi air penze bandaki te mais ça ko beta tozalaki na ndako. Bon, tout ça qui n'a biso na kolala presque biso nyonso. Alors, nde zaki na ngonga moko nga peso ki na biki, za ngonga moko na lamukaki na ye na salon na tala na surveiller mouvement nyonso ya ndako. Na monaki ke mouvement nyonso ya ndako ezalaki bien, que ce soit na chambre bano ya mibali bazalaki, même na salon isika bano ya mike bazalaki, en tout cas na monaki ke ezalaki bien. Bon, ne nafandi muke na salon siko na divan, tant nafandi mbala moko kaka na yoki kaka na point côté oyo et beti kaka boum directement mir na mabele et continue sur la kati kuna. Tant on a crié na rapidité na chambre côté pe mwasi pe azalaki na monika bango nyonso bafinika na mabele. Mwana ya muke abimi nde na crier na bimisi bana oya mike bazalaki na salon oyo bango mine wana déjà moi ezalaki lisusu te. Alors tant on a matina likolo na yo ko mona ke non nzoka ne dégâts ezalaki à partir ya likolo mai oyo utili na prince kuna yango nde ye ko côté la biso etango côté le biso lokola biso za ba terrain glissant nde yango ebuki ye ko bukati na ndako na ndenge bozomona wana. Bon, bana bazali misatu na ye mama 4. Papa, na banza ye gouvernement congolais aza komona aonga nazolela nazoyoka lisusu na basekuna bembezali tout ça. Alors, cela veut dire que gouvernement congolais a une responsabilité na ye. Et puis
il faut baye bakape ngonga nini to misala o bango pe bazali ko salisa il faut basala ka suivi ya misala wana bato bazo sala misala bazo sala ngondengeni parce que o union so ba dega to kutani nango ezali faute ya misala o bango bazali ko salisa ba chinois bazo ko sala misala ya ndambu ne za ko créer les bisos mwana ngabangi o mwana ye no rescapé o yo pe bande ko bozona o pe rescapé wa mususu il y a une réalisation, il y a miracle en Zambie donc. Il y a miracle en Zambie. Miracle en Zambie. Donc, on est mon asuka. Yenda bimaki. Donc, oh, bangonye c'est parce que nous avons sur la carte. Ouais, bien mon bar. Ça, les gabande ko balande ça passe mingi ya komona miracle wa Nzambe na je crois bazaki vous avez bis. Bon, là, le col est au 5, vous allez qui 9. Vous avez 9. Donc 9, 4 batikali, 5 babini. Eh oui. Miracle en Zambie. Donc, Bana, comment on a accompli. Hein? Accompli. 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 Ou accompli quoi? Bon, comment on a ça arrive. Ça arrive. Ah, yo? Méchac. Méchac. Ah, l'évangéliste. Ah, Nzamba Koumisama. Bon. Papa, biso tous abandeko ba collaborateurs de Colésère, dès que vous rendez une visite, matin passe comme les binons. Nous avons la mission pour s'habiliter. Alors, ce que pose un message monsieur à couper ça na bandeko monsieur à bonne volonté. Nous na Congo, à part gouvernement, nous avons monsieur sur monter à madame Olanda sur un message pour ça. Ah bon, message ezali dans le sens que natikali na libota monene oyo bana mikemike ngana zali mwana mobali. Donc vraiment pas si mingi na motema parce que comment na koko boko la bana oyo parce que naza pena na mosala ya malonga te. Alors ba oyo nyonso ba sepeli ko sunga biso ba koko sunga biso. Autant que ça bango bana mikebo. Ah, boko la bango ndeni. Yango wana penza donc na boko la bango ndeni. Et surtout que ngai mwana mobali. Oui, bande que ça passe mingi. On va te suivre dans l'ambiance des alliés.
Matonde banzambe bayaki mabele tozosonga mabele okumu mpe matonde epai na yo omona nzela wana donc mama na bana bakei mpenza mama na bana na ye Bola preskuna. Chef, bafungola nzela bakonzi baleka.
Le constat que l'on fait, il y a d'abord premièrement le suivi. Nous voulons d'abord premièrement que BTC, nous remarquons dans des routes, si vous voulez regarder, il y a des fossés. Dès qu'il y a des fortes pluies, ça crée des dégâts. Et si vous regardez de l'autre côté là-bas, c'est exactement il y a le problème de fossés. Nous voulons proposer ceci. Il n'y a pas un moyen qu'on peut ne puisse faire d'autres routes, d'autres fossés secondaires qui pourra permettre ça, lorsqu'il y a des lots qui viennent, ça ne peut pas directement atteindre d'abord ça. Il y a des lots qui vont se limiter par là, par les fossés qu'on peut créer, et des lots qui viennent, ça peut directement encadrer l'autre là, et ça va directement. Et là, ça peut sauvegarder les restes là. Ça, c'est la route nationale. Nous voulons que BTC, Bureau technique de contrôle, nous connaissons, peuvent contrôler bien contrôler ça, afin que puissent les gens qui travaillent, qui est déjà comme IGF, qui contrôlent d'autres administrations. Mais BTC peuvent être là pour contrôler mieux les routes qui se font pas. Ça, c'est la route nationale de pays. Aujourd'hui, maintenant, ça va créer un problème très sérieux chez nous ici. Si vous avez remarqué, c'est juste un peu ça. Merci. Moi, je veux faire passer le message Bangope Bayoka. De sorte que, d'abord, au niveau de ma contrôle technique, on va se concentrer sur la qualité de la route. Exactement. Et puis, le premier souci, c'est que Kinshasa ne peut pas être coupé dans ma tête. C'est ça les Obanda. Donc, d'abord, Bamituka Mike et Bandarotambola d'ici les 24 heures. Et dans les 4 jours qui vont suivre, nous allons là-bas. Un camion parce qu'on doit approvisionner la ville. Mais tout ça fait la sensibilisation pour ça la population sur les normes environnement et urbanistique. Vous devez les suivre parce que c'est ça qui permet à vous sauvegarder l'infrastructure de la mission. Ce qui toujours ça la construction anarchique, des autres ça va dégager toujours un mur a cédé parce qu'il n'avait pas été bien construit. Maïwan est emporté et malheureusement les lots, nous en avons passé pour ces familles que nous avons perdues. Et nous devons sensibiliser les populations. Vous devez faire passer ce message à tous ici. On doit respecter les normes environnementales et urbanistiques. Et pour la Missa, pour la Nzela, c'est la première intervention que nous allons faire. Que dans les 24 heures, nous avons la possibilité nous allons voir avec les grands véhicules comment est-ce que dans les 3-4 jours, la route peut être établie. Et puis, tout côté, la canalisation en maille,
est-ce qu'on peut orienter ça? Parce que 2 ans, dans la saison, il y a des points. En bout, la paix, il faudrait qu'on puisse sécuriser ceci par rapport à Maya. Mais sinon, pour le reste, vraiment, rester soutenir ces travaux qui vont se faire. C'est le match chinois où il y a Tongi Sawan. Atindi Mai na quartier wana. Na likolo ba sabiki le sepa. Et koti boye et que ça la bloc à Mai à mine le pour la passer. Alors et bimi awa poto yebisa ki deux reprises. Le bitika Mai est coulé normal. A fongoli na un oyo atiki vide. Alors Mai wana te le titi en chute libre et quoi simi première journée. Parti ndambu to yebisi le sous. Deuxième équation mise dans ma belée et tangi barabala. Mai wana skonde ye et to bonne place kaka oye atika di vite auto yebisa ki. Ndeke na se. Ba oh azo sala misala mpuse mpuse wana. C'est quoi problème eza wana? Problème eza ke azala mingi ye moko. Batu bayebi ah batu so yebi ye na sala misala. Parce que il va pas passer ça la blocage de manquer de balle. Parce que quand tu es en bomba mouillé. Les quartiers de sang, les acteurs alors, tout le monde, quand on dit que c'est pas mort, mais pas on va accueillir la bande parce que bande alors, si quoi le problème de ces années, ce qui est un problème dans le programme de la population, la c'est la position à partir de parce que les cadavres des gens, carrément que les canaux de la commune, ça fait de la population. Donc, c'est là mon cousin, même son excellence. Macadam est déjà. Là, vraiment que ma marchandise est pour la si vous voulez nous aider, vous allez avoir un commerçant, vous allez contre la société. Et puis, va aider Bissot pour ça, la mobilisation pour cela, si va gérer la maille de mon pango, ça qui est pour le moment. Enfin, que là, ça va aider dans le soutien. Déjà. Doléance sur ma victime. Mais pour le reste, la route va reprendre. Doléance sur ma victime. Merci beaucoup. Heureusement, le gouvernement et la République, ils sont déjà prêts pour venir au secours. Il y a battu nos autos, Bakoufi, na kozong sanzela, n'enta pas ébé zaline ze seul nzela et ravitailler à Kinshasa quoi. C'est ça. OK, merci beaucoup. Il y a biso moko, donne la kaka chaque année boye. Bon année papa. Kaka matani kibala kaka nde. To sakana na matani kibala. Ane utu kaka ibandela nawa. To kufeli watu wakufina courant. Kaka aneo kaka la fin de l'année oyo kaka. Batu abele boye. To sali nini. Ba engineer na mboka na biso oyo. Batu mazala katema kokosa na biso musala. Comment que resula biso kaka. Ba chinois kaka. Biso ba engineer na mboka bazate. On va koki kosala la biso. Ba na biso bazotenga ba otosaka ba classe. Ba kokosala la biso ba misala oyo te. Papa langaini. Papa tele na biso likambo la matadi kibala. To sili la matadi kibala. Papa tele na biso likambo yo. Kaka matadi kibala chaque année moi pour la nini. To sali nini na matadi kibala papa. Oui, bande ko balandi to comme moi puis c'est ça ma liste de couleur liste depuis 8h du matin to zalaki awa na commune Mongafula na quartier avec à fil. Bon moni be événement o eleki bakufi. Ba misus ba bimba rescapé bandaka bate bukani batu ba perdre ma pangu na bango mais to moni pour la première fois na Mboka Congo premier ministre aye gouverneur ville de Kinshasa ministre infrastructure aye ba ministre o action humanitaire a commis wana boyoki premier ministre ya Mboka Congo ndenga soyi la population ponzele bonga il faut ça nini ekomeli bandeko na biso nini ezalaki bandeko na biso bakufa boye nde ezalaka mais le premier ministre soki bandeko ezala kaka boye ebandeko malamu mingi il faut kosololaka na peuple sa population oyo biso toza bato te sa population oyo badepute baza te sa population bino mpe boza te na leli bomona baimage ngambo na memi na bakor mosusu mais la suite ndeko Eliezer député national lukunga na sololaki na téléphone alobi ete azosala mention de formation kuna na assemblée nationale bokolo alobi bokomona biso lisusu na ye tozonga na enquête oyo tokomi wapi tokokende mpe wapi tosuki mpe na niveau nini na bato bakufi est-ce que l'état kozwa change na bango tokotika bango lolenge wana bato bandako na bango ebukani bakotika ndenge wana to l'état kosuki mpe bandako na bango suite ya nzela oyo
et quand na kaka boto l'état kaka lelo bandi musala nde ba question to tozo komi tuna to tuna payer molobeli ya bana lukunga tika te kimi ya kolonzambe ezala na maboti na bino mena passe na motema